Alors bien-aimé, Bozali, Bobo Messeni Kolanda, Sentinelle TV, na émission de Bisso, chaque dimanche, Christ pain de vie. Jésus-Christ pain de vie, Ezali émission où yo Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs de la diaspora, chaque dimanche, na banda kunabino. Alors, Bobenga Ebele, Botuni ba question Ebele sur les mariages, surtout en mboka poto isika, tozali mboka papa, maman bana baate, biso basali na nzambe to yela bino ba révélation, to yela bino explication, to yela bino mateya po ndenge ni boko vanda na katia mabota na bino. Tokomi na tango asuka esika wapi Satan ayebi ki temps eza so ebele te, azoko nuire ko bebisa mabala, ko bebisa unité pe ba victime ya séparation nyonso to ya mabala ezaka bana. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je suis un père de famille. J'ai eu à avoir des enfants avec de différents partenaires avant de devenir pasteur. Et je sais de quoi je suis en train de parler. Voilà pourquoi nous avons attendu biso pour toya ko exhorter bino, pour toya ko tindika bino, pour toya ko zongisa bino na manzela. Et sengeli boyeba ke mwana na nzambe nyonso to eloko liboso na vie na ye ezali koyamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Alors, fois passée, tolobelaki sur révélation, il y a Masolo Nanzambe et toujours continuer sur Yango. Alors, toujours le temps dans Genèse 3, et c'est wapi, troisième jour, Satan s'est à côté, moi c'est dans mon bal bakabwani, et Nzamba quitté le jardin d'Éden pour aller au kata à ça la verdict. Premier tribunal, premier côte, premier jugement où il s'est na mokili, et là qui Nzambe serpent moi si na mobile. Adam na Eve na serpent na Nzambe. Alors toyoka makamoni Nzamba lobaki pour na tozwa révélation na ma te ya lelo tozana Christ pain de vie, eza émission dominicaine, eza animé na Sentinelle TV par le messager de la bonne nouvelle Didier Salomon, les messagers de la bonne nouvelle, pasteur de la diaspora. Alors, tout le awa, mais l'Éternel Dieu appela l'homme, tout ça dans Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Bolivie, c'est vraiment pour l'éclairage. Bolivie qui est tout ça. Déjà, il y a 2 heures passées depuis qu'il était le dimanche, c'est-à-dire tout ça, 2h30 déjà, le dimanche. Alors, voilà, j'ai eu peur parce que je suis né et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es né et ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée m'a donné cet arbre à manger. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inamitié entre toi et la femme, et la descendance de la femme t'écrasera la tête et tu blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Amen. Awa, tout le monde na Genèse 3, banana 1, tina 24, et sur le biso,
sur bozangi koyokana to séparation ya moto nzambe na mwasi. Satan travaillera toujours sur esika oyo ombre à ténèbres ezali. Nzambe lera keli moto amoni qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul à créer aide semblable. Moi, ça allait aide semblable. Alors là, Nzambe akeli mwasi. Pourquoi Nzambe akeli mwasi? Parce qu'avant Nzambe akela mwasi akelaki na bibwele nyonso mwasi na mobile pe akelaki mobile. Alors mobile azako mona banyama nyonso bazaki accompagner ye azaki emoko, il était triste azaki na mawa. Nzambe amoni qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ne alalisi epongi azu panzi na ye ayo créer mwasi. Alors bandeko basi sengeli boyeba ke Nzambe akela bino eloko liboso pona soumission, eloko mibale pona ko plaire na mobile na bino. Nzambe akela te mwasi po plaire na pasteur, mwasi po plaire na mokambi ya chorale, mwasi po plaire na président communauté, président de la république. Non, mwasi bakela yo po plaire na mobile na yo. Osala plaisir na mobile na yo. Ozala na soumission. Mwasi libala nyonso na statistique basali 95% ya mabala ezosimba te parce que basi bazali na bazali na koboya kozala soumission à mobile. Mabala oyo mwasi azaka soumise na mobile et marchaka 100% na succès. Et na koyebisa ba mama lelo na mobile, na pasteur, na mobile. Mobile nyonso tu na mokili. Soko za soumise na ye akopesa le ciel. Akopesa nyonso lingi. Mobile ya nyonso tu na mokili alukaka mwasi azala soumise na ye. Mwasi azala soumise. Mwasi azala tosa ye. Et c'est boyebare soumission et esclavagisme te. Soumission et accepter aux esclaves. Mwasi fo linga mobile na yo. Moi s'il faut la soumise na mobile na yo, moi s'il faut plaire mobile na yo. Tina Nzambe akela mobile peme na moi si eza po plaire ye, aza la soumise pe alinga ye. Parce que okoko linga mutute, okoko za la soumise te, okoko plaire mutute, soko linga gaete. Alors lelo na ba poto, lelo na kati ya diaspora, lelo na monde. Le nom de pays tozali, ma bala mingi zo simbate parce que ba pasteur rebelle, ba le kanyaka, ba pasteur rebelle, bazana révélation te, olebate sur la vérité, sur la volonté de Dieu sur le mariage. Que moi si ba sala kaka po sepe sa mobile na ye, moi si ba sala po za la soumise na mobile na ye. Mobile nyonso tu au moins sa soumise na ye, a fongolela ke ba banque na ye, apesa ke nyonso. Nazo répéter que na mobile. Soko lingi vie na weza malamu, soko lingo vivre heureuse, soko lingi o voyageaka, o zalaka na bambongo zala nyonso, mobali oyo abala yo zala soumise na ye. Nazo ko répéter que soumission il a ici esclavagisme te, soumission il a ici cause à l'esclave te, soumission il a ici babeta yo te, soumission il a ici o obéir, o plaire na mobile na. Mobile nyonso tu na mokili. Nzambe atinda yo o protéger mwasi na yo. Figurez-vous, imaginez-vous, Ève azali tenté na Satan tout simplement pour Nzambe atindaki Adam a protéger Ève. Mukolo oyo Ève a protégé Adam te, Satan ye a détruit mwasi. Mabala mingi lelo na poto na Afrique na wapi ezo simba te. Parce que basi ole ba plaire na mobile na bango. Olie balinga mobile oya balaye oya mimona poto, mwasi a commis regard na ye et commis vers son pasteur, regard na ye commis vers son leader, il y a chorale, il y a affermissement ya nyos. Femme, Dieu t'a pas créé pour plaire à ton pasteur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu plaises à ton encadreur, mais Dieu t'a créé pour que tu plaises à ton pasteur. Une femme est soumise
recevra tout de son mari. Balebele bato babenganga messager ngai mama mo babenga messager nga na komikina 40-50 leo na obala te bondela pona nga nazo balika mo solo nese mama na prière pona yo te soko kokisi 45 ans ozo bala te elasi conduite no za mabe mibali nyoso ba prochaki wa moni conduite no za mabe moko te akobala yo na bamboka lokola Érythrée gouvernement est signé d'accord et lobi mobali nyonso tu babala basi mibale awa nazo teya to nazo ko appuyer mabala oyo te ke mobali azana basi mibale misatu tout non nazo prêcher sur l'exemple et puis na pesa ba témoignage ça dit que basi na mokili ba mingi mibali ba mike et Esaïe azo biso basi 4 ba okanga mibali balobi toza na mbongo na biso to na bilamba na biso to na nyoso yo ya kopesa biso kaka kombo mais un chrétien mon Christ soit solo fois na mwasi moko pona mobali moko alors lokola basi ba komi ebele mibali baza pasi basi il faut bozala na soumission ya mibali basi il faut bolinga mibali na bino mwasi o aza soumise mobali akofongolele lola mobali akopesa nyonso ngana na mobali na oyebisa bino mobali ya solo alingaka mwasi aza soumise mobali ya solo alingaka mwasi oyo azo plaire ye yo za mwasi ye bango nzambe akela yo po oplaire mobali na yo po ozala soumise soko ye na libala ya tembe oye na libala bombanda oye na libala ya kembe ya kokata mo ndenge na mobali na yo ya kolakisa ke yo za danse yo za boy ndeko nanga okolelaka basi boni lelo oyo baki poto mibali babengisa bango likolo ba conseiller mabe bakima mibali lelo basi na komufuta mbongo po mobali akolala na mbetu na ye nalobi bien nazoteya sur réalité nazo soutenir te mibali babala basi belé nazo soutenir pété basi babala mibali belé évangile ali mwasi moko mobali moko mais mwasi pozo libala solo faut la soumise na mobali na yo mais lelo oyo est-ce que basi baza soumise lelo oyo est-ce que mibali bazali ko plaire basi na bango to basi bazo plaire mibali na bango or que mwasi bakele na jardin d'Éden pour plaire na mobali na ye figurez-vous que mwasi kwa Sarah azako benga mobali na ye mon seigneur elo ni to monité mobali anyokwami mobali abundi asali nyoso akuta na mwasi oyo atekaki mapata atekaki makala atekaki madesu atekaki ndunda azakola na église na Kinshasa mobala ye akomi awa asangisi ba moyen nyonso ase sacrifier komela mai ya lobo kolia baloso kolia na ndenga mabe po akangisa mbongo mwasi aya mwasi le akomi na poto mama lopango adinami kofunda mobali na la police kobenga na mibali boni lelo ba pété ba plomb ba mso ba kufa